Voilà, l'air a sonneux, l'air est grave. Tango yango yo, likambo la tango yango, oyo tango ya vérité. Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel, bonjour et bonsoir. Abonné nanga batutu bota arabiso bambot na bino bisika bozwami Dorcas Bolokoko Abakouk Gaulois Zavi. En tout cas, cher ami Abakouk, cher ami Gaulois, je vous dis que je suis dans la joie. Nandenge yako saranate, que Dieu bénisse Datu, que Dieu bénisse Maman Olive, que Dieu bénisse batutu bazero de la vérité, y compris même Maman Top. Dis la vérité. Nzamba pamboulay. Nzamba pambola ya na bato la vérité. Oh là là. En tout cas, botiano ba j'aime s'il vous plaît. Vana pesa batna ba mbote ba partenaire nanga. Botia ba j'aime. C'est le temps de vérité. C'est le temps de la vérité. Toi les sonatans ya mensonge te. Quand on vous dit que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Yo muto yebi ko blessa mite ma baninga. Yo muto yebi ko sala ke baninga bazonga visi ya. C'est le temps et se repenti. Bongola mutema yo moto masumu. Dango yango yo likambo na tango na yango. Lokute ya na escalier vérité ya na essentiel. Oh Yesu. Baba Kouke. Oh yeah. Je vous dis que Mambeza et likambo na koki angote to fila mapenza. Merci à Baba Zozona End. Merci à Champion Wadol 1 million de fois. Les bons bouts de Moufidou Europe. José Makesevi qui toque au Sam Coucou. Le nécessaire, il est toujours nécessaire. Pourquoi pas à Cap au Platini Menga. Merci encore. Na Hervé Mikaïlo m'abattre, maman Elimbivi, Batunios Balinga Dorcas. En tout cas, je vous dis franchement, merci. Merci à Dati, merci à Yana, merci. Non, que Dieu soit loué. En tout cas, hein, au moment où Moutou, il y aura un temps. Nzamba robimiso na mpuas na misala mabe. Moïse azora 99 jours de vol. Mais un jour d'attrape ne zala mabe. Oh Dieu, sois béni. Pambola nga batutu bazora ba vérité. Nzamba pambola la biso maman Olive 1000 fois. Nzamba pambola la biso notre petite fille Dati. Oh, quelle vérité. Waouh. Vérité yo et choquinga na monique artiste et comédien to ça mi tema mabe bo bengela nga batu oyo balobara na balobara ke ba fande bakabola sila na bandeko na ye baya kolande miso ya Dati pour pendant que Dati on tournait pas sila Belleville a fait la bande qui na relation ya bien. Belleville a fait la bande qui consolo la fille vous pouvez dire que loba 20 minutes na weze pas mbaté vers koloba. C'est le temps de la vérité. C'est le temps de la vérité. Tous les sous temps il y a distraction té. C'est maintenant le temps de la vérité. Nzambe ya justification c'est quoi comment justifier si là. Batutu ba traiter si la motema mabe. Batutu ba traiter si la jalouse. Que s'il avait fait oh belle vie à ça là. Venez parce que c'est le temps de la vérité. C'est le temps de la justification. Oh belle vie. Au moins ils ont na poitio. Belle vie. Non, on a fait analyse na lo baba point de vue. Belle vie au moins ils ont poitio belle vie. Tambola mokili malamu. Il faut pas être hypocrite. Belvi tambola na mokili malamu. Lobi na yo yebite, lobi a motonzambe ne muta yebaka. Eh Belvi. Eh bien on a photo, on a les mythes, on a la vidéo nanga o. On a bilonga bato bazara 5. Belvi on a longa bato bazara na lisu muté. Or que vous avez mauvaise personne, vous avez mouté mamabe,
Bellevue oza malamu te. Oyebi ke makambo dati alobi est blessé nga moko terrible. Bellevue oza mutu avandi na société te, pardon limbisanga. Je te dis franchement, Bellevue oza mutu avandi na société te. Yango na le bras tous les artistes et comédiens au bazara pembe, donc ce sont les hypocrites. So bazara non parce qu'ils ont l'air intérêt pembe ni na yo. Yango moni bazara na mais en soi baby que Bellevue oza mutu mabe. Bandeko na ozonga na maloba dati. En 2022, 2021, Bellevue na fila bazalaki à bon terme, s'il vous plaît. Début à 2022, Bellevue na fila bazalaki à bon terme. Bellevue na fila bandako solo là. Je peux encore na koki kozong bino anniversaire ya fila si je me trompe pas, il y a 2022 ou 2021 si je me trompe pas. Bellevue azalaki na ba marika bon bazako bina. À cette époque-là, oh, Bellevue a repris sa dati. Quand on ne rejouait pas ici là. Bellevue n'a si la bazalaki à bon terme. Bellevue a fini que la dati pour dati à kenda rola na matanga si là. Mais à l'époque où dati papa a si la koufaki. Bellevue est si la bazalaki à bon terme. Bon, pardon, on doit réfléchir. C'est le temps de la vérité. Nzambo malamu. Waouh! Nzamba justification justifié si là likambo leki munene. À cette époque-là, Bellevue là qui n'a bon terme maintenant si là. Si je me trompe pas, si la salle ici la ivoirienne en 2022. Si je me trompe pas s'il vous plaît. Après voyage Jaffil et Abidjan, Bellevue sali Madjabou comédie. Si la ya Madjabou comédie, bozala qui à bon terme. Mais pendant que Yona si la bozala qui à bon terme, Bellevue banda ko boma déjà si là. Bellevue banda da ko peki sa batuba que na ko jouer na et pas ya si là. Bellevue banda da ko peki sa dati, a que ne rejouer pas ya si là. Mais Nathan Yona si la bozala qui bieta là, mouton na romona sur la télévision. On artiste nani. Je vais te manquer du respect. Mouton na romona roya rolobake, ba fan de bakabola sila na Bellevue. Tel niveau ya mutu, ya motema ya mutu. E balobaka mutu roboma yo za mutu azarana ba tuto tchaka tembe. Pendant que Bellevue mangeait avec Sila, pendant que Bellevue avec qui a bon terme na Sila, mais Bellevue pendant qu'on interdire Dati, qu'on ne rejouer na FB. Eh, Bellevue. Bellevue na zason na tel yo bena oka mute ma pasi. On est longa ba santu, on est longa ba saint. Mais comment l'ongino ezepé c'est batu ya image batu malamu mais en soi oza mutu mabe. Bellevue, qu'est-ce qui ne va pas? Réponds-toi, Yaya, Jésus revient bientôt. En tout cas, Babakouk, nous avons en 2022. Bellevue, c'est là qui a bon terme. Tindati, on a commis que Nini, Babanga, on est turcu naïe. Bellevue, c'est là qui a bon terme. Mais Bellevue, on a d'accord bomasi là. Bellevue, on a d'accord tumbasi là. On a déjà qu'on interdire Batou. Bakenda qu'on jouer et pas ici là. Bellevue, est-ce que Daddy dit Kambala, excusez-moi, pardon, réponse un peu, papa Daddy. Est-ce que Daddy dit Kambala a bien privé na yo de Bellevue? Yango, je me souviens. Erbana wana ba bengani bango na ndaku. Bellevue oya ozo mwasi ya dati olongo na église oyo ba église loko takaye. Ozoye batu ba benga Bellevue mutema malamu. Croyons que na mbongo na yo na bozui na yo. Or que c'était tu étais juste envoyé ya maman Olive alors qui passe comme on a bana wana ba bengani bango. Oh boya eh. Likamon roko kangote. Boromona mutazo sala bola molobi na ngata sila. Mbongo ba simbisi yo comme une voix malokolo ya yo. Or que tu es pauvre, tu n'as rien. Mais ba simbisi yo okomi obani ko bongisa quartier mobimba lokwa mbongo wana ya yo. Est-ce
que batu bo se souvenir batu baloba ke e Belvi mutema malamu tla kutu Belvi vas moi si ya dadi di kambala na bana na ye apesi bango ndaku or que tout ezalaki na mbongo ya mama Olive ozalaki juste un simple instrument oyo mama Olive banda ko utiliser pour asunga famille wana ya dadi di kambala. Et non, je vous dis franchement donc il mutema pasi nalandi dati matamwisina mai na misu basimba orphelin te basimba orpheline te yaya surtout so bana ngo bayebi nzambe basimba bango te tele lelo Dieu a voulu que ba ko étaler vérité munene bo na télévision to monara ke Belvi sungara Belvi sunga bana dadi di kambala or que ce n'était pas toi. Tu étais juste envoyé de maman Olive. Donc, yo là qui maman Olive n'a pas collé pas na yo par yo. Pour comme il fait la bango, oh il y a une race la carte na bango. Mais Nicolo n'a tellement que tu es jaloux. Il y a un Belvi, il y a un bisabi, son n'a ma bête. Yo boule les arani peut mettre na maman Olive. Aujourd'hui na maison ya maman Olive on a la cas uniquement ya yo. Ou aujourd'hui na besoin maman Olive wana. Azala pona artiste nyonso na pesi tendresse di binga raison au kataka na liste parce que même Thérèse ya lobi yango yo ozara na maman Olivia Tkos na liste te ndenge du départ na yo yeba tie na liste. Imaginez-vous ça, c'est être méchante. Yango batu ebele balela na kombo ya Kinga Kati na kombo ya Belvi. Parce que omi mona tera moi dati lobi ke na likona ngope wana eloko te. Wala ngate wala maloba dati. Abi likolo nango, tu es une fille pauvre. Obanda refute la mdaku ya $150 na enseignement. Tu avais rien. Maman Olive a yé, celle qui m'a bien la patronne. Wanangate, wala dati. Abi maman Olive a yé, et celle qui m'a bien la patronne. Avant, tu n'étais même pas la patronne. Oza qui simple mouto ba major bisadi di banda rozwa bato nanya zozwa pende kuna zonga kuna kwa. Oza qui simple. Grâce à cette dame là, maman waro moi ça motema malamu. Na maternité à maman Olive, akanga ki makolote pour abimisa Belvi. Mais aujourd'hui on a un grand travers maman wana. Voilà plus ingratitude na yo choqué batunde tindi ke bato yo maman Olive fait la bolamu ba koloba vérité. Voilà. Okoma koleksa bato ke yo pas maman Olive yonde yo. Yonde pro, yonde les endroits, yonde nani. Voilà où nous sommes nous aujourd'hui. Parce que bato oyo bazoye le koloba lisolo maman Olive. Ce que vous allez qui bien na bango. Si réellement que ndenge bato akumi ozana cœur moko pur, mutema malamu, yaya. Yaya. Banga ba peso ba témoignage à bien. Makambo il y a comme la yoté. Parce que tu te fais voir devant Batouké. Tu es une bonne personne, mais or que tu n'es pas une bonne personne. Moi, ce qui m'a choqué, Zanini, dans la 2022 ou en 2023, 2021, Belvi n'a pas la qui a bon terme. Bon, donc, solo là, bien. Relation Belvi n'a pas la qui bien. Mais or que pendant que yo relation les qui bien na fila. Au banda on peut que ça date à jouer parce que c'est que y a mon Bellard n'est nini. Non, s'il vous plaît. Il y a des choses dans la vie. Il faut tout tika. Belvi pesa ozana olandi dati oleli. Obi mono etale ngai, mono abimisi ngai. Donc, on m'a cassé na 12, na pesi Miss Lolo raison,
eza ndenge no beta batu ba 12 tala ndenge osali mwana wana otindi ya ke turcu oyebi se ke mama lobi kende mais or que maman batalobi na yete mbongo batindalaki ya classe yo yebi se selongo makambo boye pourquoi belle vie noki pasi makasi na mutema yango moni ngai ofundanga na 4e ri na bosa na yango te pandero boya eze eloko na vie nange blessanga makasi papa na ngai repose en paix parce que soko ozalaka envie mais ere nga mwana na pourrir na prison ofundanga na 4e ri papa na nga benga yo na bosa na rango te okosela obi eza yo te otinda papa place moko eba papa moko bina otanga kombo te oyebi papa na nga obi ke na papa na obi te papa c'est pas moi je n'ai pas de problème avec ta fille likambo no na loba to mona ka likambo esila okosa papa nanga kezala yote muto funda na 4e ri mais quand mon père a qui kokuta na muto a qui ko porter plainte muto wana ebisa bise madame Bellevie naza avocat na ye mais yo wangana na ndimi lelo que oza mutema mabe oza na cœur pur te ndi batu balobaka na yo on a cœur pur te. Oh, c'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de vérité, s'il vous plaît. Ngongebeti ya vérité. Zamba justification justifié sila. Bato boya ko finga biso babaku ke to kabola sila na batu boya koyoka dati. Boya koyoka comment Bellevie abanda ko da ko interdire batu. Boya ko jouer pas sila pendant que yena sila bazaki na relation. Mais lelo bokoma koya kofinga babakuku na télévision lelo abakuka koma mutu mabe bafana bakabolaka sila na batu bota la place makambo kokabole banda bota la place mutu abakabola théâtre lelo ngasala nga pasi papa Serge autre manda moni na kati ya SB mais to mona ici papa Serge na SBT na théâtre on va papa combien Té on le ça n'a pas je suis choqué je vous dis le lobe artiste on a besoin n'a yo tourner place on a aucun nenge nini FB miroir mais comment on a un miroir parce que pas Bellevie me donne $100 Bellevie me donne 200 Bellevie me donne 50. Aujourd'hui, nos artistes et comédiens sont limités. Parce qu'il y a une fille au nom de Bellevie. Oh, il y a qui kabola théâtre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a Azala qui pembeni ya Mama Olive. Oloba ki mingi pona efika yango. Lelo bache yo pembeni. Loba li susu mama. Ganga nyongo ganga kae. Loba li susu mama. Efili to efilite. Efili. Mama boyoto boyote aboyo. Likambo yo to fila manango. Mama boyote. Nini fila raté. Film yesu gute banda e fila. Tu avais cru qu'on appelait la maman Olive éternellement. Aujourd'hui aux Awapi. Aujourd'hui aux Awapi. Ok, deuxième États-Unis pour prouver maman Olive que sans yeux, tu peux aussi voyager. Tu n'oses rien. Dati à lobby. Comme il est là grâce à maman Olive. Banderobo limbisara pardonnala likambunya été. Des fois ça n'a pas ça peut ça un souci. Comment la moi si boye longitoko boye parce qu'elle est aussi jolie hein avec kitoko. Ngana retourna rare Bellevie yebisa biso intérêt na yo zalaka nini pembeni ya mama Olive.
Ozalaki na besoin ya nini pembeni ya Mama Olive? Qu'est-ce que tu avais voulu? Oh, lingaki ba ninga ba zoate pembeni ya Mama Olive. Et là, on a besoin ya bénéfice nango. Pembeni ya Mama Olive, ba ninga ba bénéficier nango te. Mutu lokola mwana wana dati orpheline kazali. Mwana zo luka vie na ele, la vie grâce Mama Olive zo aider na vie. Yo ya rotie ba kal pour Mama Olive tikala ya yo. Boyete. C'est le temps de chercher la gloire de Dieu. C'est le temps de, comment je peux dire, c'est le temps même. Il y a rebond de l'épi, il y a aussi un nzambe bolimbi, si nzamba pardonner yo. Parce que ça, il m'a belé, au blessé, mi tema ya batou e belé. Peut-être Baptiste est belé, belle vie, balela na kombo na yo jusqu'à aujourd'hui. Baptiste est belé, balela na kombo no belle vie. Oyebi na o bangote. Dans bongo la moutema, réponds-toi. Dis-toi que j'ai blessé les gens, na blessé batou, na batou, même batou vanda na bangwe ba kawana. Moi même batou bureau na yo ba lela de foi na comportement na yo. Oh, songa belle vie na bomi bureau, conseil, boma. Moi na beto ba vérité dati beto ba vérité. Na suki wa lobby analyse lobby ya kitoko.